Bonjour. Bonjour. Papa, comment nani? Comment nangai César? Papa César, lelo tozana na kati ya phénomène oya ojana. Ojana lelo toyoki l'état azui ndingisa ya koloba ete bana o nyonso bazolata mabe bazokanga bango pona yo mona ndeni za mabe to malamu. Bon. Eza d'abord eza malamu. Selon nga eza malamu parce que bana basi tango bazoyoka bazobenga bango na bakombo wana ujana donc bakomi siko kolata mabe l'état aza na droit kokanga babiloko mosusu nazolo remarquer na mboka na biso eza nini surtout na éducation na éviter biloko wana bamakambo bakombo nezoyutaka wapi toyoka kaka ndenge lekaka pe musicien moko betaka soki tibelez bakomi koloba tibelez ale komi bana basi pe bayabitiye bazwi comportement wana ale bakomi pe kaka faza la Tibérez ujana pe lisusu toyoki ndenge kombo yango so yutaki wapi ninga pe na yebi yango tinayoka ka ndemba obenga bango ujana bana basi sikoyo bazo bakomi kolata na ndenge moko ya mabe makasi l'état c'est normal azana droit kokanga parce que l'état nde mokonzi ya mabele mokonzi ya mboka nde l'état ta monimo wana mwasi alati mabe ndenge aza mokonzi ya mabele aza mokonzi ya mboka kosala nini akokanga mwana mwasi wana ba jeune fille balataka mabe te parce que so alati mabe l'état aza wana kokanga alati mabe mipende nyonso libanda to ba miloka mikusi c'est normal l'état leki esika l'état azali l'état fa kanga c'est normal parce que mboka etambola na ordre c'est normal. Bonjour. Ndeko comment nani? Comment nanga Trésor? Maître Trésor, lelo concernant phénomène ya ujana. L'état na biso azu mokanu alobi azokanga bana basi nyonso wa oyo bazobenga ujana bazolata mabe selon yo mobeko l'état azui wana mokano o l'état azui eza mabe to malamu pona nga wala koloba mobeko l'état azui na sepeli na mweza malamu makasi ponzo ta mwasi mobala ko kolonga ya muté bana ne batambola tale ba komi mwa muté mwa jana bato mukia prison mwa jana bato mukia prison pa bango bila telima be malamu ku nde l'état lo kwazu mokano akanga ka bango nde tango akanga bango nde ba se changer même si la télé na bango za mabe to benga ba ojana mabele kaka boye batambola kaka bosiko ya batambo ya premier prison mobala malamu nga moni l'état zu ya ngwana kanga bango mais kasba lobby ete ezande po mboka eza malamu te yango wana bango pe bakomi bongo po nzaleleki mboka nini ezangi mabe mboka nyonso mabe ezangaka mboka nyonso malamu ezalaka mboka mabe ezangi ezata essentiel kaka yo mutu nde tambola na bunzambe so tambola bunzambe nyonso eza malamu. Bonjour. Bonjour, tonton. Diana, comment nani? Esther. Maman Esther. Lelo l'état azui mokano oyo ke ya kokanga jeune fille oyo nyonso bazolata mabe. So selon yo est-ce que mobeko l'état azui wana mokano oyo l'état azui eza mabe to malamu? Non, pour nga pe na jeune fille, pour nga eza bien. Bakanga bango babima bazolata eza mabe. Pour jeune fille, jamais autant de la sans soutien ni sous-vêtements eza mabe. Les deux bakanga bango ça va très bien. Ngana plier bango. Sikoyo est-ce que baninga misusu tant bazosala bongo eza pona basi na mboka to eza éducation ezota na niveau famille nous eza passe comme tout ça na ça qui nous m'a pas beaucoup la bana bango pour ba foutre la bana bango place nous fait une éducation la katanda pour ceux qui déjà parents mon gars que moi abimida arrête dans ma bé il faut tellement que yo zo changer bilamba mais ceux qui parents au tiki d'amon na kabongo abimika bongo ba abima ma bé et on fait pas parents nous manque ya l'argent pas beaucoup la bango le monde va ça va beaucoup par Mbote papa. Kombo na abo Fenda Rose. Ah papa. L'état soka seli kambunae ne bandele mona na kaka eza mabe. Muto akomona ngo eza mabe po o ya yebite. Mais soki totali selon Bible ndenge zoloba ke na tanga suka po toza tanga suka te meto ana mikolo penza ya suka. Mabe zo continuer. Satan zo poussa bato basa nini bakwa bongo ko sala mabe. Soko Satan lokwa zo poussa bato bana wana o bobengi ba ojana wana nde bazu yango. Lokwa bazu ngo zo sala na biso soni. Toto te ba mama ya biso akala
bazala po biso lelo tokokoba toza mpe bamama me ava biso bamama bazalaka so totali kolata na bango nde bazalaki kolata totikala komona te baexpose mopende libanda to alati soutien te ye wana azoyenga nango biso toyebaki ke soki olati soutien te mpo bima ta na balabala eza likambo mabe me lelo tokomomona yango kokamwa surtout ngai nafandaka na balabala boye nde natekaka so natali boye nafandaki na bana mibali pembeni to na bana nazoyoka yango soni me lokola sata akangi kaka miso yango bao bazotrouve yango eza normal kutu oyo tozoloba wana mpo tozomona kutu bazolata mwa bilamba yango me bible elobi ke bakotambola mutakala lokola sata azopuse bango bakosala sikoyo topesa leta foti mpo na nini papa topia leta foti te azosala musala na ye totika aza musala mpo biso bamama soki opekisi ye mama mpe ya ndako akoki komona mwana na ye ndenge azobima soki ayebisi ya mama tika ngai ya mama ya ndako atosi te boya ngai ya balabala so nayebisi ye akofinga yango wana mpona kobatela mwa respect wana tozala mpe so tomoni boye totiki ka lekani me lokola mokolo mabele oyo babengi leta azwi likanisa kosala bongo asala musala na ye tokomona o mabe mpo na ni papa na ngai. Ouais, bonjour papa. Comment on a? Comment on a Jessie? Jessie, lelo tozomona leta azimo pengo ya kokangabana oya ujana. Kuna yo eza malamu. Bon, pour ngai likambo wana d'abord d'abord MAB. Eza malamu pour na para nyonso alinga te ke no mwana so abimi na nzela amona ke mwana lati mabe pour nanga ko kangane komi ndenga mabe. Pour na nini? Pour so to mona ndeti koto ndeti na kapela ko kange komi mutu atakutu alati ndenge nyonso ekomi kaka kui bazwi fille même à 25 ans atambola ni na nzela bazwi quand même eza ekomi shida d'abord ya ba policier pour ceux ba pesi policier loko basala bango ba commission loko ya bango mais eza te ke no pona nga eza do mabe eza malamu ndenge bakopesa conseil na ba parents ke no bo simba bana bandaku ke no bo batela bana lobi tamsu bana na bazata tamsu avenir lobi eza te ke no bakomi na nzila ba ndokanga wana pona nga eza mabe parce que ko kangane komika pona bana na te me komi na bato bazake no ba imakambo wana te c'est ça pona nga na mono eza mabe bazwa loi mususu ba tiake no ya kubanda ko kanga pona ngai ba ujana eza nango phénomène mabe te pona nga d'abord un phénomène mabe parce que biso ba congolais to commission mabe parce que ba fi ba mola tamu mais so boteyi bango ke no ya ko kanga te foka ko teya yo ba pona ko teya lelo bande bana biso basi baleki na biso basi bazopesa bango toli bazolinga koyoka te so meji ko pesa bango toli babani ko finga na yo moko ya yango ko tabala bon papa so lo ba ke no eza mabe eza malamu leta atika bango ba vanda papa bon papa pona ngai so moni mwana bimi na balabala c'est que atali na place ya wuti na ndako ne ça ne va pas parce que mutu so bima mbala monte ka bimi ka boando se eloko ça monde ya que non place ya kei na ndako ça ne va pas il faut que ne komi lukela na ye aza mwa muke me abi ya que non nde na bimi bona ki tamsu place mo boye mutu na ko sombela tamsu mwa nini mo bona za l'aise on mona no ebi ke le soto meki albi ke kaya viol so meki mwana oya 16 ans au côté prison pendant 5 ans. Mais papa, yo autorisé que no ba ujana bazala pona ozo sepela pona ngo. Bana ne a 16 ans bana ba pesi ba carte d'électeur. Ka ba tumbiso moko ba congolais ba mi kondika ba onti ba sali que no ba pesi ba carte d'électeur. Mwana 16 ans mwana 15 ans na carte d'électeur. Yo siko pekisa nini a côté hôtel te to a côté barti. Poza de na carte d'électeur. Faut bazwa méthode mususu oyo ke no pona bana na bujana mais ça te ya okanga ko kangeza feno eza sinominte parce que na baba mususu ko policier azoko kota te po bike bara na ezia mukonzi boy ezali awa biso to mona ke okebe na babo na kapela ke no policier ba yebwe babi aba kota ka te eza mukonzi c'est que baba tusu bandoke na mongo akuna phénomène neza ngo ya okanga te mais ya luka solution mo bien ya ko te ya bana ndako ke ya kokanga poko kanga ne komi de trop tard c'est ça. Bonjour messieurs les journalistes. En fait, moi je me nomme monsieur Zingamaba Carlos. Je passe toujours temps nanga ya kokoma kolobela sur effet positif ou négatif na nyonso eza kosalema na mboka na biso Congo, plus précisément na ville de Kinshasa. Bon, affaire Ujana, parce qu'il y a d'autres qui disent phénomène, mais on a préféré affaire Ujana, parce que dans une affaire, il y a toujours une sous-traitance, c'est-à-dire que solution est à faire. Par exemple, ça va faire Namutu,
Et Koko Simba, c'est là où on parle de l'affaire. Mais quand on voit le phénomène, tout le monde a un phénomène naturel ou catastrophique causé par un fait, par exemple, qui empêcher les Kambomo que ça. Bon, c'est un peu ça. Et ce qui est côté phénomène Kourouna, la solution où l'État n'a biso azokozwa, n'a trouvé vraiment une très bonne solution. Malgré que n'a pas appuyé à 100%, n'a trouvé que c'est vraiment une bonne solution, un bon remède. Pourquoi? Vous savez que les lots, ceux qui sont autant dans la ville de Kinshasa, plus précise, au-delà de l'heure, tous ceux qui ont un attroupement. Et surtout, l'attroupement, tout le monde s'est groupé plus dans l'extension, tout le monde a vraiment qui débauche. Et ça on dirait un message qui est et vous allez plus pire que au monde. Donc au monde a jeunes libana, na barre, tout ça et la plupart ce sont des mineurs ou ces mineurs au biso tozo benga lelo ou jana. Alors na ko kolobake ezaka juste question il y a transformation en vocabulaire. Vous savez qu'à l'époque il y a eu ces fléaux ou cette épidémie qui va commettre au Kangaba mineur. Non seulement que au Kangaba mineur, soit ba monina mobali ou na ba heure tardive, mais ba nek au Kangela bango moyennant leur façon de s'habiller. Structure wana ezala qui vraiment bien té. Yango l'État a tchaki maboko na bana wana pona ayeba ko zongisa bango selon ba âge na bango et non ba déborder parce que la liberté c'est pas le libertinage. Tant on doit décrocher la liberté, alors que décrocher liberté place limite na yesukeli. Alors lorsqu'il fait un libertinage, c'est comme ça l'inga comme au-delà de sa limite. C'est un peu ça. Eza elo na uti koloba. Donc eza mineur, affaire mineur et puis ujana, yango sali phénomène ujana. En tout cas, Nandinga Mabete, messieurs les journalistes, Namonyango ezelo wa malamu. Même baleki ope yanga baza sima, soki namoni bango babimi à telle heure, eza mibali ya basi na lobara toujours. Mais eza ligamo bwe na mboga na biso, moi ça me fait vraiment dépasser la tête. Même quand j'écris, tant nazo koma ba effet nanga, ça me dépasse. Natunaka, est-ce que c'est vraiment de cette façon que tokoki ko procéder yango? Ou to fandi nano to sangani, on fait une petite concertation. To meki d'abord et kozala ndenge nini to ko procéder na manière nini ya kokanga. Parce que okoki kokanga pe innocent mais akoki ko se dénoncer kuna kayebi logoté alors que ça bongoté. Donc ngapo nanga l'état na biso surtout la police congolaise s'il vous plaît, la police congolaise. Foye ba manière ni na koki ko procéder parce que ndeto so yoka ke soki bakangi par exemple ou jana moko il y a au-delà il y a au-delà il y a amende eza na code nini na loi na biso établi code nini papa s'il vous plaît, je respecte la loi, je respecte la constitution de ces pays mais na betika antolo na police na biso o akengela biso butu moi eza régi na loi nini na mboka na biso que soko kangi ou jana na heure tardive amende nango eza soki 400 soki 500 000 je sais pas soki oza na ba témoin bokoki ko descendre sur le terrain boye tout na pe ba misusu oyo bazali ba agent causal, c'est-à-dire que famille oyo ba kangi ou jana na bango, ils vont vous expliquer montani ni bango basengi bango comme amende et régi dans quelle loi, dans quel article la constitution ya mboka o. En tout cas minga kolobeza te na ko féliciter kaka bakonzi ya mboka oyo. Mboka soki eza na désordre faut koluka toujours mboka comme ordonné. Mboka comme ordonné soki l'état atie vraiment maboko. Ngapo nanga félicitations pour na affaire Ujana, phénomène mineur ici là. En tout cas, félicitations pour l'État. Nazana mingi olobate, je continue à écrire comme d'habitude. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Masa komonan. Kombonanga Airbag Chubameyang.
merci. Petit Jésus lelo tozomona bandeko na biso baleki na biso oya basi oyo tobotami na bango po bazobenga baojana bapesi kombo na bite kombo ngo soki euti wapi na kombo ya ojana lelo leta zu mokano wana bakanga bango ona omona yango malamu to na mabe ide wana o wande kimbuta zui fo ide batika bapeti bazala peti bana problème te sabo yango biso moyen to vivre za te batika bapeti bazala batalisa bango ndembe bakanga bango te bapeti bazala ndeni tandis omona teke no bapeti bazobebisa pe na biso bayaya te mabe mo biso to mone po bapeti eza te basalini na biso be babibali bamokanga biso bikanga ko babujana mibali yo zana okani na biso pe bamokanga biso kanga siko toyebite mboko tozokende wapi mais balobi ke baojana oyo tozobenga baojana parce que eza bana 16 ans bana 12 ans bana 11 ans omona ke no nalobi bango moko na nde bazobanda makambo yango omona mwa papa monga deputa mokolo avandi na mwa petit membre ya 18 ans wana pesa ni ujana te eza ujana siko bango mo bamona ya bango te bamonaka ya biso nde bango mongo na bato liboso babanda na exemple après biso tokolanda na nsima mais mpona wana batika bapeti baumela apesi mbote aedi bara papa na jose apesi mbote na ya shila mbala idusu apesi mbote na lonjoka koloba mapa na nyemba sanga bakoko toumela donc baojana baumela baumela ko ide oyo bazwi wana ezalaka te ngana na mwasi na ngai ya moke jana ovandaka na ye bien chez bango bayebi ngai sikoyo ngana atambola na nzela bokangi biso omona ya na ntina moko te totalaka bafilme totalaka bamboka ya baninga basere ezalaka omona mwana moko boye aza na copain na ye ami na ye eza mabe te po anika mawa misusu ya bien oyo bakolandela basala yango te oyo amoni kaka alandelaka baujana tosepe na ide wana te katamba mo bonjour oza artiste ouais naza artiste artiste kombo nani kombo Julien Mombele lidusu koko lidusu so artiste lelo tozomona phénomène oyo lelo tobengi phénomène ojana leta apesi mobeko bazokanga bajeune fille nyonso bazolata mabe omona ngazane eza mabe to eza bien te batika bana bato balata banini oyo bakanga nde baizine bakanga bato bazosala bilamba na mabe wana basi basali oyo te bana basi basala mabe oyo te nini parce que bango bato bazoséduire biso bana mibali bazokwesa biso bana mibali parce que biso tolata bango bazolata mabe ezouta da apartir ya bafacebook apartir ya batv ya bamindelo baye na biso bamakambo oyo ya mabe ezoya nde na bamboka mosusu mais siko biso mo tozoyeba bango te encore bato mboka wana baza kofinanse bambongo baza kosola na bakonzi na biso bazolobela bango te bokomokanga bato ye okanga ye na ndenge ye mpe asali elamba kanga nde izini mais parce que azolata elamba wana ya lati akia asomi yango kuna azolata mabele libanda sexy donc caleçon te eloko moko te yango nde omo nde tozali boye toza so na ntango ya kala te toyadala ntango daa moko da boye motu fo azala libre toza na démocratie so motu alati mabe alati na ndenge atikali motu akala to ndenge te mais atikali sexy tandis que ngana yo tozana na bandeko ya basi sikoyo ntango te botika so bauchana na biso bamitusonge botika bango mabe oyo eza kuna bamboka kufo bolobela yango nde bolandela yango te makambo nyonso eza koloba kowa te donc bozolandela yango te bolandela nde bamakambo mosusu makambo bolandela wana eza yango kutu bobanda makambo moko lelo te makambo ebanda kala eyaki oyo te baokata banini bapantalon lelo bapantalon koma olatama nango bobandi makambo lelo te botika biso botika bapeti wana bavivre na bango bolanda bango te bolanda makambo mosusu botika bapeti wana bazala sikoyo komona ke no mosusu ayebisi biso alobi ke no nga kutu na boma mabala soki nazala na kaye awa kotanga bino bato nga na boma mabala na bango wana eza mwana ojana mwana oyo aza soki na 16 ans entre 16 ans 15 ans 17 ans nga kuna azobenga baojana te azobenga bao bamitusonge balage besika mais ngai mpona ngai kanta moi naosepela botika wana makambo wana totika kose distraire na makambo ya mosusu ya makambo oyo babilamba banini te tona na makambo mosusu oyo esengi ke bolandela makambo te o boye na boye ndeti biso o boye bataloxi boye batanini boye boyokanga yaya mosuki esali ona effraction ya suki effraction ya litoi
nasala na mutuna oto na mutuna ngai siko okosalela mwa akapela moko boya ujana wa ujana na pesa nasala bango na ibike kala mingi tina décembre boyoka mwa lo mwa boye ba jema be ça soutient bana baboyi soutient ça soutient bababa baboyi soutient po basala kanini batelemisaka biloko mibali biteleme teleme calme na pesi bambote bana yolo Rabi Malonga Aubameyang Petit Jésus sans oublier garçon des problèmes via Boa na beau sanité Lisanga Bakoko Eritiana Samata la fille qui manque rien na beau sanité Souria basigné surtout à kitoko ya pembe au balinganga l'âge et 6K et pesi liboma tozana binoti na suka